Valere panomeli wana ngande konomoko akokipe kolele pona fanda na yo bambula bekyo panji foyeme basouvenir eleki bebo nazo souffrir ye patro abeda chou Nzambe yeski asala satonte sobangelu pofuka mateno kite asenga ye pardon polu fela salela ye ekoya kotula ye totambolaka na don na ngai naotamba na idore ya fali pe naotambaka na idore ya fali toujours Utamboka nini? nauta bwende na befale na bwende. Bote la balantignon sur la Congo Ziboula mais ce TV ce bel et bien moi Esther Nzo là-bas préservante et je tiens à dire un grand merci à la patronne de cette chaîne Benina Kombo, à la reine Omba Adeline Omba et à toi aussi j'ai dit qui est derrière la caméra. Sans oublier Nazanga à mon côté, je suis avec l'artiste Oboyebi Nakombo ya Petit Fali Tourmekampe ko sala ba analyse ko développer ma camp. Bonjour Petit Fali. Bonjour madame. Bonne santé. Santé kano moninga kani na fani bo santé kitoko na ngolu ya Nzambe. Oko sala biso mwa a cappella. Soki oyete ye chérie ezandeli wanga elengi oyanga malere oyanga supanse kozanga mutambongo temelinga ye pase nazana babulore me nazanga pouvoir ya kozwa mutambongo temelinga ye bembe ya soso matanga teme soki abungi mokona ya tunaka epa bavoise atako na sila valere panomeli wana ngande konomoko akokipe kolele pona fanda na yo bambula bekyo panji foyeme basouvenir eleki bebo nazo souffrir ye patro abeda chou Nzambe yeski asala satonte sobangelu pofuka mateno kite asenga ye pardon polu fela salela ye ekoya kotula ye ndenge nde sheri nanga asalinga ye apianga sora ntaba ya taleli bente noki mototo mietula ijosto probleme kitisaka mpwito balere lokonga na zambwe ye nivo ya baprobleme olugelinga na balesheke bango mpe bakonosekanga bazoyembela ngai oya tikali sima osia likorodo kokangwa na makorodo pe bazobwakela ngai tos motema ezoki. Ah oui, merci beaucoup. Yebsanga Petit Fali obanda ndenge nini? Bon na bana musique nange eza do nanga Nzambe apesa ngai na bana musique nanga depuis mboka tine nazotambolaka na don na ngai naotamba na idore ya fali pe naotambaka na idore ya fali toujours. Utamboka nini? Nauta bwende na befale na bwende. Naza pe bokila okondo ya fali na pe bokila okondo ya vena ngali no belenge 6 kilo naza bokila okondo ya vema ya ba mongo nyonso boyebi na Kinshasa o balandaka bo balandanga partout. Naza ndeko na bango parce que po naza mongo. Yo na lingaka fali po leader atika na biso na Congo ya makasi wapesa nga poa oya longola nga so neza fali yango moni nasaka babilo moko kaka ya fali toujours. Mais nazalaka toujours idole ya fali popa aigle. Oza toujours idole ya fali. Oza chance pe okutana na fali ta, okutana na kutana ye aza na ngai abetelanga ba guitare toseka tomela penya aza vie mon gentil makasi epana aza pe gentil. Oza pe mo enveloppe. Na joie na sepela makasi. Ndako kuna bando fuja liboso na mumbele. Apesa ngai mbongo na futela pale na bando zala bien mais na ba momo tango azala kite. Nde na okuma na ba difficulté makasi mais na yembaka na banjela moi ba 5000 ba 6000 na zo ba bimi esunga ngai mais soki azate parce que nazo salara tout kaka na joie. Pourquoi nini o préfère kokota na orchestre na été? Bon nasi na kota na orchestre pour ce qui est ba rap eza okota na orchestre na kinaka dia ba rap ba ko sa kotisanga déjà na ba rap nazala déjà na orchestre déjà. Aux en orchestre oui bien sûr okota mais ko yemba. Asi apesa déjà blessé parce que o yemba pe na orchestre pour ba chanteur na e. Bon Alexandre pe liboso na yemba pe asepela pe
mais apesanga njemo nayemba njemo ninja nayemba siko na bandemo baorgame mais akomprena ke petit ayebi na ye musique mais baorgame eza mpe ya trop babetanga kita mais orgame ezalaki ya makasi mpo na kompe na ye kitare te mais na momo naosala tout nasa na impete kita nayeba nyonso après ntango akoya nakende ayoka ngai lisusu mpo mosa mpe ekoli deja naokolisa de ya bulo tomona yo mpe oyembaka mpe banzembo ya daju ozwa mpe chance mpe okutana na daju na akademi ntango ayaka na nini ya coca-cola bon nakutana ye mpo na fali pupa mpo ntango fala abetaki na concert ya académie de beaux-arts bon nga mpe nayebaki daju te naye koyebaka na fali pupa nde naye koyeba daju so ezalaki fali pupa te nayeba daju te mpo aza motu naye bazala na ye nde nakendaki nde daju alingi ngai nayembi abwakeli ngambo so ezalaki mpe fali te alinga apianga mbongo te so mpe ezalaki mpe fali te ngai mpe nayeba daju te eza wana nyonso kaka fali pupa bamerci beaucoup na ye vraiment mpo na kokusana na balide ya minene eza bien vraiment eza bien makasi mpo nakoma na mire na ngai histoire na ngai eza loka histoire na ngai lelo oyo nakoma na mire nayemba na fai nayemba na daju histoire na ngai na académie eza kwa dembele aobeta na messi mais histoire na eza kwa nabeta na messi ozomona ngi histoire na ngai eza kwa nabeta na daju na fali tili wana babosa nango te mpo na si nabeta na bango na peti na balinganga makasi sikoyo na baartiste otangi okutana na daju na fali ondeyeur na bango ozwa mpenza chance nini mpe ya kokutana na baartiste mosusu à part héritier nakuta mpe na baartiste nakuta na artiste vie na ngai nani wayembela njimbo ya nani ya nabosa na njimbo wana nabosa nakuta baartiste ebele vraiment baartiste ebele nakuta baartiste ebele makasi nabosaka bakomo me nakuta mpe na baartiste wera nakuta na wera te me namona ye me nakuta na ye boye te na kati ya repe boye me namona ye kaka bato baobela ngiama nga mpe namona me tomona na boye namona ye te me namona ye kaka ya mosika tibepa na papa chéri nakutana mpe na ye te nayoka kaka bahistoire na ye à part bango mini atangi baka mutu moko tokutana mpe na ye déjà artiste moko okutana na ye nakuta artiste okutana na artiste mosusu à part bao otangi nakutana na fali nakutana na daju yango batiste nakutana bango bangwana te bangwana siko mpo nini ozala idole ya fali tandis que mpona kaka kozala idole ya fali kobwakisa baartiste mosusu bon nga nabwakisa baartiste tolinga bapolémiki te moi bapolémiki ya bamiziki ya mikolo nga nalandaka makambo ya fali nasalaka moi fali aza poli na miziki oyo oyebele depuis abandi na katiela te ntinda akomi fali lelo ozwi na foti afingi mutu te ngi fo nalanda lokolo ya moto naolanda ye fo nalanda ke moto alingaka boye te alingaka boye te so bamisusu olingi olobaki bafinga bagrand chef na bango bafinga te nga sikoyo naolanda nde fali pupa nga obi te ke motu moko afinga to chefu na bango bikenaka nde fali pupa makambo asalaka nde epesanga esalaka nga bien mpo nga lobilobi mpe nazwa mpe makambo wana esalanga mpisu bien koleka nde moyeke nasala yango mpo bamonde emona ngai nga obi te ke naboya misia to naboya nanga motu te toza baartiste toza bakongole naboyi nanga motu moko te mpo fala aza grand ngolo fala aboyaka na ye motu te aza très gentil na motu nyonso aza alinga polémiki na motu te asola na motu nyonso aza grand ngolo yango mpenga mpe nasola na motu nyonso nasolaka na motu nyonso misie nyonso nasola na ye loko afali mpo nasola na bango nalinga polémiki te na motu mpo fala alinga mpe polémiki yango nake nasola na bamisie nyonso naza polémiki ya motu te fali ape na polémiki ya motu te nde fali na boye aza na polémike ya mutu te aza problème mpe ya mutu te nga mpe na boye na mpe na polémike ya misien moko te na Congo na mpe na problème ya mutu te na Congo nayembaka bamakambo na nga fali ya daju bato baomonamona nga na bate na bavideo na batv eza bavi na nasalaki mais naboyi mutu te naboyi na mutu te siko tomonaki yo dernièrement na répétition ya héritier na amemaki yo na répétition héritier bon nakoki kokende na répétition héritier mpo aza artiste ya Congo aza artiste puisque omoni toza baartiste héritier akoki kobenga ngai to mpo ye mo to nakende na mama fifisi wana rep héritier donc fifisi wa mutamemaki yo na répétition ya héritier etake mama memi mwana epai ya artiste kendaki omona ye ke amonanga mpe mpo naza mpe artiste o bayebi to nakie mpe na rep héritier pa ya mbinga mba moko petit babiloko oyembaka esepesaka biso
et ça la biso bien na yembi biloko héritier na yembi ya Fally na yembi ya Dadju pona yembi ke Fally aza na polémique na mutu te na yembi ke Fally azaka na kana mutu te na yembaki Fally aza na polémique na mutu te yango nakendaki na mama na nga mama Fifisha mutu osimba nga mikolo na bamakambo na ngai nde nakendaki na ye namemaki ngai nde nayembaki mpe héritier wana polémique eza te polémique ya te mais yo lobaki ke héritier apesaki yo $200 maman Fifi siwa amelio $200 bon ezali kaka kilokoso nde esala ngai na vi so leki lokoso oganye te na vi mikitisa po biso batomona bafai na vi bamikitisa makasi ngelo ke bomangi eza lokoso donc sala kilokoso par rapport à quoi lokoso par rapport yake nayebi makambo pete ezaka kilokoso expliquez biso oyebi makambo te lelo nini epusaki okosela mama Fifi siwa makambo ke amelio $200 eloko esali nga mabe mpo nafingaki ye na miso ya bato nde eloko esali nga mabe esali nga mpe soni pourquoi ofingaki ye nafingaki ye mpo na nini ntango amemenge mpe héritier apenga mbongo nga mpe bilobaloba kaka ya bato héritier apesho mbongo osimbisi Fifi amelo Fifi amelinga mbongo te na nde nakenda kosa video wana nde omonaki nasaki video wana mais Fifi ame moko boye te nayebi te aza me moko boye na vie na ngai so nakofingaka mer wana nzambe akopini ngai seke $200 wana esalaki yo elekelaki yo mayele basombelanga esalaki yo vertige te esalanga vertige te basombelanga bilamba nga mpe nayebaki te nga kasi kaka alembo me njoka asombelinga bilamba abombelinga mpe mbongo nga sikoyo eloko nazela kaka naki otuna ye naki osala émission omo sikoyo buzo bande esalai ngai okomprendre sikoyo buzo bande esalai ngai ye deja mbongo eza nango asombenga babilamba baketi nga sikoyo eloko ke nazelaki naki otuna nga naki osala émission na bando ofinga ye ofingaki likolo ya ndenge amelaki yo mbongo wana ndenge obanda kokanisaka ameli yo mbongo nde nakashokaki amelinga mbongo me njoka amelinga na mbongo te njoka mbongo ezalaki nango na bilamba asombele ngai ezali kaka merci beaucoup etikala ye combien mbongo ezali kaka mbongo asombenga bilamba apesinga mpe mbongo etika kombe mbongo wana apesaki mbongo etikali $100 asombenga bilamba apenga mpo etikali ezali $200 akabeli bato bazalaki wana $100 apie ngai mpo na bilamba na ngai mpo na kolia na ngai esili siko ngai eloko natika kaka naki osusu video ya buzoba naki ofinga ta buzoba na ngai senga mona bimi buzoba na milinga na vite place ozolela lipo olingo obebisa place ozolala na obia olingo obebisa buzoba na ngai moko nde esalaki ngai mais etaki amere moko play aza mere moko gentil nde nabondelaki ye ayokaki mpe maloba na ngai ayokaki mpe mawa na ngai nde azongisaki ngai mais so azali mere moko boye aza play te aza gentil te olingo oyoka bakanga na makala ubia na boloko mpo na makambo ya bilobaloba biyokayoka mpe ya babato boyoka toujours na bafacebook internet emusu mpo oyoki mpe likambo odosie neti me na ngai ayoki na fingi ye mais akomisa o gravité monde eyeba adosie abita nazala na omona natune na ndenge ya bien toye na ya shama moto asimba ngai atuni biso na ndenge ya bien mona ofinga na sele one bita mama nafingaki yo nakasaki olelinga mbongo ozokompone nakasaki olelinga mbongo nde nafingaki yo kosala kisu buzobwana te so seso eloko abo bato baoyina yo na monde oyo batika kofinga tokoma kaka koyemba koseka kofinga esu te ngai alimbisa ta kwa mwana na ngai me kobanda esu eloko na te yango naki aza me moko gentil makasi nde alimbisa ngai kozalaka na bato ya boye eza mpe nzambe apesa bango mikolo abakisa bango bamikolo makasi kozala na bato ya kolimbisa bato mpo moto asala mabe mpo olimbisi ye ipo mpe nzambe abakisela ye mikolo amona ye makasi na misala na ye merci beaucoup bokutana na Fifi wa wapi nakutana ye kaka na shaba nde nayembaka na babar mere amoninga mawa bite bavio ya babar eza bien te moto akopesa 1000 francs 2000 eza na sensi te are no mpe osia na banzela mpo na ba 1000 francs yaka te na garde yo ozala bien mwa badirect bemission oleka na baye teze oyebana nde mere azwaki ngai na mawa nyonso nzambe alinga ngai nde azwaki ngai mpo atyanga na ndako na me nga moko buzoba nde nabebisa pamba na bando ofanda epa nafutelaka ndako na nga na mumbele kuna mais sikoyo bambula na esu ebeti to bamai ekotaka nde nayaka epa na ye mais nafanda epa na ye te so mbula ebeti kuna todindi naye kolala epa na ye mais nafanda epa na ye te aza me moko alingaka makasi so mpe na ofanda na olala so mpe na kofanda na ofanda mais naza na okuna epa na mona mumbele relation na bino eza kaka wana
relation na biso ebandaki kaka na shaba azwaki kaka na banzela nga moto akende oluka relation te me ye moko kaka na mawa ayokaka bato nde azwaki ngai asala nga mpe monde mpe mona ngai sikoyo na acte outaki oleka par rapport à Fifi Siwa ndenge olobaki mabe ke okanisaki ke amelaki yo mbongo okoyebisa ye nini nakoyebisa kaka bolimbisi toujours ezalaka toujours soki ozolimbisaka bato boye na vie eza bien un jour mutu ata mona oyo obotya komanke yo akoki mpe akomanke yo mama longba oza boye me olimbisi ye mpo aza mwana obwaka ye te toza bato ayebi ndenge souffrance ya mokili ezalaka ayebi souffrance ya mokili ayebi mpe nde na osouffrir merci beaucoup na bolimbiso alimbisi ngai yo mpo osouffrir ndenge moto ozokutana na baartiste ebele boye bon non souffrir quoi artiste akopianga mbongo mutu mpe ya ogarde nga aza te babotola boto na bambongo nde na oloba boye na miso ya nzambe artiste akopesa yango bien $500 menga mona nakoma na $100 le 400 eke we mama kaka balwenga na bato oyebi ke bamete kutu baartiste baoleka baolandalanda etikandi ngai artiste kuta monene azoleka boye balandi ye bashege siko ngai mpe baomona mpe nde baopesa yo boye sikoyo obima na combien na yo mope aobi yo bapesa $500 $400 bashege bakuli obima na combien oyoka ose trouve na combien sikoyo baavantage nini na badesavantage nini ozwa par rapport à mosala o avantage na ngai nalingaka kaka nazala mosala oyo nzambe asunga ngai nazwa un jour nazwa nakoma mpe lokwa baartiste nakoma mpe lokwa Fally Ipupa nakoma lokwa badaju nakoma lokwa bakeblak babuba nakoma lokwa bapapa Koffi Olomide lokwa bagrage mawete lokwa bangiama orasoni lokwa barobinyo nakoma baartiste minene na monde mpo mokili mpe eyebaki mono azaki do afali me kitoko esali bien. Ok, merci na banyoso balandaki émission na biso émission esili déjà nemte feli paiso za na dernier mot moi bambote na pesa mbote na nga na patron na nga C17 muto olanda ngai mokonja ba boutique partout ye kutu jete yene mutasima maswela ba boutique Chine, Londres, États-Unis partout ezaye nana boya ye champion C17 bambote be na pesi mbote na nga na vie na ngai vie na nga tikomile tokos les promoteurs Manuel Jemputu les promoteurs les gars producteurs bambote bele mbote na nga mama la polyglotte la sénégalaise aigle mbote na ngai na bafani nyonso na ngai bafani nyonso ya Petit Fally aigle mobutu litutu.com atrouva soli bambote bele tokos bambote na bavie na nga nyonso bazazalaka awa on est ensemble akomboko na ebite on est ensemble bamama nyonso ya Congo ya États-Unis ya France partout bolanda ngai on est ensemble mais tozoyeba te paso ya soki ebola virus soki mpe ebola virus tozoyeba te oyo eza nini tokompone te nzambe kaka na bana na ya sunga toujours la veka la main toujours tokompone te nzambe kaka osunga makambo eleka nga azali na moto moko alinga ntina yanga $30 na États-Unis mais toka makambo ebandi atinenga shooter pour makambo. Ok, merci Petit Fally. Merci na benyo so balanda ki émission na biso émission ceci aussi là. Je dis merci à la reine Omba, à la Déline Omba, merci pour la confiance. Merci à tout le fidèle internet, merci na ba on va continuer encore ça nga ba remarque. Merci à tous mes fans et j'insiste de vous abonner massivement sur Congo Zibula Meso. Et je dis un grand merci à toi Bénédicte Bosseng et à toi Ornella depuis quelque part. Je vous aime bien, soyez branchés sur cette chaîne et abonnez-vous massivement. Bye.